Chikapa makamboza kate. Mokolonio sosoko lamuki ezara actualité. Awa tozen église de chapelle de vainqueur na centre. Église na bongo centrale na Chikapa Kanzala. Et siko bozomona ezana pasteur ya sika oye batindi lokola makambo na bongo ezala ka rotation après 4 ans batindi na province Mososo. Oyo batinda ki sika aye lolenga sala musala ezati. Chikapa makamboza kate. Mokolonio sosoko lamuki ezara actualité. Awa tozen église de chapelle de vainqueur na centre. Église na bongo centrale na Chikapa Kanzala. Et siko bozomona ezana pasteur ya sika oye batindi lokola makambo na bongo ezala ka rotation après 4 ans batindi na province Mososo. Oyo batinda ki sika aye lolenga sala musala ezate. Pasteur akala aziami alobi na kobimato na zakakawa. Diacre moko palinga soutenir ye ba mama ba papa bilenge ya église wana ba yindisi balobi to beto makofi ozo kenda kaka. Makambo yindi église bitumbe bandi makofi bandi batu bakaboli bango ba policier ba na lombango pote pasteur asika muto benga ki bango. Awa sikona na kolonga kimé utokota c'est parce que makofi meko bima na tongo diacre balobi yo ozo kenda lokolo soutenir pasteur otolingi ye pa kenda kasi yo pozo kenda c'est parce que ozo soutenir ye pasteur asiko ye batindi auti soki mboka nini sikoyo pasteur akala oza kotoyo na chapelle de vainqueur ya centre église aboro principale batindi na Kikwit siko botuba mituna motuna pona nini pasteur ozobo kende Kikwit akena sala nzambe mosala mituna zaka na mitu ya batu na kati église mulele lokola oyo makofi bimina tongo ba mère babimba lobi pasteur ote abeta batu na mboka zora balar pasteur ote neti mikro to moyo makamora mystique l'église makamwa malonga te pasteur akende kaka makofi betami bitume bibina tongo sikoyo o batinda ki sika akia luki ba policier ba maîtriser likambo Chikapa yango mo unazotuna soki neti lelo nzamba fanjika na banje na lola balobi moni mukili masumu swele kiliwa makamba be poli na mukili il faut natinda Yesu ya mibale akozwa Marie une fille fiancée vierge azakana fiancée mais basimba na zote Maria ko bibali susu lelo pardon tambula ana mobali ba mataka ba itaka basimba na zote te azali azawa yo mon avant oloba milobela yo ko ba azali te uzo check likala ba tusu yo Marie kotindi angana bimisa repentance sawa na liswa ba te chemutu na set parce que place au fanjwan anaza rompo victoire ou bete na victoire to solo ite na bebi sa déontologie pastorale azola bate soyo oza Marie o meko le bate Maria komone na sulelo Joseph pe amona azana moi simba ena zote Joseph abimi yo Joseph abimi yao atana ba serviteur atana ba papa Joseph abimi omoni zama kamuso zote le pe olobite nzamba sana raison ya oselele biso muke parce que biso pe to s'éloigner mingi na nzamba un mois ya pamba un mois kaka to lobito luka nzambe obeti déjà chite 3 fois kana ye mois Msozo sanga nzamba lingi sanga papa kende kusenga kanyongo na birwa mutu moko boy papa na sutuki akumi kwa embrasser na do
yoke ukwoye tina nyongo ata na mobali no temena nyongo bolingana pete abi lere moko na kende après mo na sena dédicace na biso lingo bebisela nga dédicace na tindikiye papa yangu na yenza mbazimbisa ngai nazo mona oyanga ye ya mibimba na mona pasi azoba ulingo bebisela asa bebiso linga bebis. Est-ce que lui-même est sûr qu'il ira au ciel? Et Marcelo pour makamususu pe na mokilo ya koki yango te atalaka na vie na ye atala makamususu et simba te mpona ye. Parce que vous adorez Marie, parce que vous savez la culte yaba mort, tout ça, ce sont des histoires. Mais là, on soit à comprendre la montée. Mais tous ces malades, allez-y. Je voudrais d'abord entrer sur la personne avant d'entrer dans la doctrine. J'ai eu le temps de suivre Marcelo. Nalandi par exemple vidéo Morazo Loba, tant Azaki moi avant à se convertir, Azaki ko sala ko déranger l'église de Zako Sambela. Azako zo bafle, atini en la direction église wana, a che musique pour batona ba Sambela te. Et moi je vois qu'il n'a pas changé. Le vieil homme là, il a seulement changé de revêtements. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Pourquoi fan d'anaï bote yo muni logo style magona et pas prophète Joël. Tikaya ça makamuna. Ndengeni yo notera, batona bazali wana, bazana problème na Joël. Donc il a le problème. Benilesi, Joël Tatou et Moïse Mbi, catholique. Donc il y a pas problème. Donc ça pas problème. Donc le vieil homme na wana akufi na mte. Asaka na tendance ya attaquer batu mususu yoza na bandimi na yo te ya bango babongo la motema qu'il s'occupe d'abord de ses oignons, qu'il réussisse d'abord avec ses oignons à convertir bango ba ya pe ba changer Congo siko to ndimaye mais yoza ka batak au parler au tindi na côté catholique au parler au tinde pas prophète Joël au parler de pas Denis Les au parler pas Moïse Mbi toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il cherche finalement? C'est avoir des gens que batunyo soit qui dans l'église na ye. Mais au tcha bango l'église on peut exemple qui attendent aux autres tongane et baro qui chasse mon numéro côté l'église na yote na ngai pasteur prophète mokazo côté que na venir biso se battre passer na nzambe que na venir na biso nos propres frères ne prie pas toujours avec nous nos propres frères na venir mo wana on a mutu mo akende ensemble la place comme ça à se retrouver à kuna yo quand c'est ozo batu nyoso bazala yo to balanda o yozolo non. Là, c'est un peu d'humilité. Et je crois que s'il est un homme de Dieu, véritable, qu'il rentre un peu en soi-même, qu'il se dise, le vieil homme, wana, oyazako tinanga, na tindara, na zoaka baf, na tchaka ona direction, bato azako sambi, pour na déranger prière. Yemo wa lobi ango na vidéo moko na moni. Est-ce que le vieil homme a confié vraiment, doit changer la foi? Il est devenu une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées. Non, c'est pas ça. Il n'est pas devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, le serpent n'a fait que la mue. Hein? Un serpent changera l'opposo, à l'ongler à l'opposo, mais à tirer la serpent. Autant aux autres, et puis quand on aux mona, on est sans le bâtard macambo, dans le bagage on peut la vidéo, au côté la tala na kolobane, moi mawa, hein, moi. Il y a un délivré bateau catholique. Il y a pas des annonces au monde, vraiment, ça kanda, et ça bilogo, et comme macambo na yé. Ça macambo.